Bonjour, bonjour, bonsoir ma famille, bonjour, bonsoir. Na pesibiso mbote na kombo na Yesu Masia. J'espère que tu as très bien, voilà. Tu as très bien par la grâce du Seignor. Et nzamba abateli bongo inanga, abateli yo. Et ce qui est là vraiment, ozu libaku ya kolandanga, cela veut dire oza envie. Et ngape de même liboso na bino, naza envie. Pourquoi pas, to bonde la, to tia nzambe wana liboso, avant to ya ko développer, o ezali sujet na biso ya mukolo alelo. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Yahweh tout précieux, merci. Merci, tendre Père, na souffle de vie, merci, l'énergie, na protection, pe na makasi na yo kati na biso. Yahweh, toza compté lelo parmi les vivants, et na makasi na biso te. Merci, na bomo ya papa, maman, ndeko, moi si mobile, oyo bi na kobatela. Te recommander, Seigneur, au moment d'abisso et partage c'est dans le boko na oza na biso du début jusqu'à la fin. Tike tengana za l'instrument. Pamba yawe transmettre un message na peuple na yo. Kimia bolingo za la partage na biso batela biso chaîne na biso kimia no ezala et régner dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, ma famille, mbote, 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 na pesi bino mbote, lisusu, na pesi abino kaba mbote bele po, na ninga abino mingi, voilà. Et merci et bienvenue, na ba onyo surtout, ba ebi na ko s'abonner, na chaîne na biso, en tout cas, na mbi bino maboko ya kofungwa manzambe ya lola apambola bino, et j'espère que ko s'abonner na bino tope ko kota na bino awa na grande famille, ou nga na benga kama grande famille, boko zala jamais dessus, et na yo pe nanu o s'abonner peut-être le que la vidéo ya liboso oyo zolanda na sengi na yo o s'abonner, et na yo pe mutu oyo za déjà abonné. Chaque fois tant ozokuta na ba vidéo na biso zotala et kozala malamu to like ba vidéo, c'est vraiment important to liker, to commenter, to sala ba partage ya ba vidéo na biso, et s'occuper nan o s'abonner na sengi na yo o s'abonner, au liker, au commenter, pourquoi pas, au partager, pour nous permettre na bandeko mususu pe baye bana ko rejoindre biso. Voilà, nzambe azwa lokumu. Message mususu na pasaka na ba maman de partout et pas yoa pozwami yo mtu okozwa libako ya kulandanga. Et maman bi azarana bene ateka ka ba robe ya ba grande dame, et voilà. Donc si vous en avez besoin de robe moko en direct il y a bene en gros en détail et tout au looking hara to sololi to yebaka ningi za même sotai na poste na nga awaka na chaîne au mona ba robe na postaka ba photo ezawana. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, le lot na un sujet oyo to partager. Et ça vraiment sujet oyo est important. Quand de to loba ke soki to ye to yaka na makambo oyo est important. Oyo est la rapport na ko sunga biso, et jamais to yaka na bloko oyo ke ezati na te non to yaka na bloko oyo est important. Na loba na bino ke na chaîne na biso awa tozo lobela libala, tozo lobela bopeto ya nzoto ya mwasi comme ya mobali, tozo na ba conseil o tozo développer tozo pesa. Et na loba ke na bino ke boyo kanga na loba na nga maramba batute o e concerné ngate na yebi mutuna makolote na yaka natia caméra na bando loba juste ka po botala nga bomona nga boye banga non, mais soki eza na mutu moko apesi sujet na ye alobi to lobela yango anonyme tokoya tokolobela yango pour que esala nini esunga pe ba vie mususu, esunga ba couple mususu to pe esunga mabala mususu, parce que balobaka toujours ba expérience et rendra biso sage, et ba expérience ya bato mususu be oyo tozwaka to découvraka et permettra biso pe to sala nini to yebana ko bongisa to pe to yebana ko milengela vie ba expérience oyo ezokomela biso moko to pe oyo ezokomela bato mususu oyo tozoyoka tozomona na misu na biso. Vraiment sujet ya lelo na ngina lobela vraiment na likambo oyo etali infidélité ya ba papa. Infidélité ya mibali lelo na kati na mabala, ça n'est de trop. Ata to loba que eza na nature ya mibali, eza na nature non bilo mususu pe il faut to éviter na no kokomisa yango lokola eloko moko boye, parce que moi si mon côté akendaka libala alobini na ke libala bena ke pona faire souffrir mobali wana. Mobali moko pete bon ayebite akendaka libala bina ke pona faire souffrir mwasi wana. Mais ba papa il faut savoir que ba comportement o bino bozo affiché, ba biloko o bino bozo sala, ça fait souffrir les femmes dans les mariages. Beaucoup de femmes, alors beaucoup
Donc, ce qui veut dire que, basi ebele na kati na mabala, baza ya kozoka, bazo souffrir à cause na eloko babengi infidélité. Ya mibali. Pour ceux qui ont baki, eza nature ya mibali, ata lobby, mibali bacha, eza nature na bango, eza ndenge na bango. Bon, voilà. Pourquoi eza na basi mususu oyo, ndenge tozote ya boy. Nenga na teibo nenge pa okende peut-être na page mususu bien na chaîne mususu akutani pe na vidéo to pe émission mususu pe ya mama songolo pakala azote ya mwasi abongisa bizaleli asala bo et surtout ke biso awa to lobara penza eloko ezo concerner bizaleli ya mwasi. Voilà, donc au moins na mwasi wana sali nini apprendre. Moi si wana yo kalobi nga pe funa bongise na saramo ba caractère oyo na saramo ba bizalelo asali mo effort en tout cas na bongisa ngo pona mobali na nga se sentir à l'aise pour asala boy asala boy. Donc eloko oyo tozomona lelo il y a des femmes qui fait des efforts. Donc basi nde bakomi koluka kosala plus ba effort pona koluka ko changer ba comportement na bango pona koluka ko bongisa na kati na mabala na bango. Mais mibali bazo sala ba effort wana te, mibali bazo continuer ko faire souffrir basi, mibali bazo continuer na eloko to bengi infidélité, mibali bazo continuer na makambo wana o ezo sala ke basi bazo zoka, basi bazo sala blessé na kati na mabala o ezo sala ke beaucoup de femmes dans les mariages mais azana heureuse Dieu. Azana est heureuse. Parce que tant que Bible dit que l'homme est le chef de la maison. Tant que Bible dit que Marie aimait vos femmes et les femmes soyez soumises. Alors mobali oyo arozala na vie infidélité. Il y a des hommes oyo azonu sala infidélité wana me libanda azape na makangu alikangu mokote. Azala ba otam sous 2 3 4. Siko yebi sanga. Tant oza mobali, oza papa ya oza père ya famille, ozo se comporter ndenge wana. Siko moi si oyo azana ndako est-ce que akozala penza na kimia to pe akoloba penza ke est-ce que mobali o penza alingaka nga parce que bibezo bisa biso mari aimé. Est-ce que je suis aimé? Parce que ceux qui si au commun à niveau ya ko arriver kozala na ba makangu moko te mi balete mi satu mi 4 5 2 3 c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Aussi longtemps aux kati il y a eloko eza sacré eza mariage eza na mibali lelo na kati na mabala oza mobali ya libala mais oza na ba ex ebele kana kati ya libala ba ex biso toyebaka ke soki neti mutasi abali bo ex tant mutazo ba ex tant biso ex azala kana ye avant le mariage. Mais il y a des hommes lelo oyo azana ba ex na ba ex wala ka ya kati ya libala. Donc eza ba ex moko boyete ke azala na bango avant le mariage. Donc ba ex ya kati ya libala et belé pe les sous. Siko tango ozo sala qu'infidélité. Siko eloko place ya mabe ezalaka eloko pasi ezalaka eloko oyo place nini mabe ekotaka. Ozo sala qu'infidélité papa. Na qu'infidélité wana ozo kende bien sûr que oui tant ozo sala qu'infidélité wana ozo sangisa nzoto na basi wana elibanda ozo sangisa na bango nzoto et même nzoto wana oyo sangisa ngo lisusu na nani na mwasi na yo. Siko tango kwa ko sangisa nzoto wana mwasi na yo. Voilà besoin bisabiso que 1 + 1 = 1. 1 + 1 = 1 wana ezara nini? Ezara tango batu mibale basangana kana na nzoto na bango na eloko to bengi rapport sexuel ndezo sangisa batu ezokomisa mutu moko. Donc tango yo okie ko sangani na basi libanda osangani na basi libanda ozwi ba milimo na bango ozwi ba esprit bosali ba échange ya milimo ya ba esprit bokabola nani ba esprit ya mabe yo zwi ya bango yo zwi ya bango na evandi kati na ot siko ya yo pe kosani ekokende kokabolela na mwasi na yo tongo yo po okende kosani ni kosangisa nzoto na mwasi na yo et mwasi wana peso kaza mwasi ya vie de prière te ndesika mabezo kota na ba couple ebele lelo mwasi wana peso ki azana ye mwasi ya vie de prière te basi mususu ba se comporter mal na kati na mabala na bango c'est parce que l'esprit wana ezouta libanda o mibali na bango ba oki olokota ba oyo sangisa nzoto na bango ezokota bango eza bongo. Mwasi mususu ako se comporter mabe akozana makamba mabe na kati ya libala ezaka te ke réclamation uti na famille na ye ezaka te ke famille na ende ba loka ye ke ba lakela ye o bien ba loba maloba moko boye ke azala heureuse te na libala azala na kimia te eza ba esprit o ezouta libanda
oyo mobali azosangisa na yango nzoto na basi mosusu libanda oyo ezosala ke ezoya kosangana na mwasi wana ezokota kati na mwasi wana etango mwasi mpe aza na ye moto avi de prière te baesprit wana ezose manifester d'une manière ou d'une autre yokanisi yo okende ozwa basi ya makangu libanda basi wana balingaki yo na kati na foyer na ona mwasi no bozala na kimia kasi baretour ya baesprit wana nde ezala kati ndo oyoka mpe soki nazokende libanda c'est parce que azose comporter mabe c'est parce que aza mwasi boye azosala bepapa yoka nde ozoya obakisele milimo yoka ndozo ya obaksele milimo parce que sexe eza eloko diable a utilisé kapona ko atteindre mutu facilement to mona yango même na bakonzi na ba serviteur de Dieu na batu ya ndenge na ndenge to lobaki yango awa bitumba ya mwasi to lobaki mwasi alibala metozo qui peut partie en général la femme en général comment c'est que diable a utilisé mwasi pona ko atteindre mutu pona ko atteindre batu pour atteindre ozomona ke l'esprit wana tangu ezoya ezokota c'est une façon aussi ya diable ya ko utiliser mutu oyo azoya pona kosala nini pona koluka ko combattre bino na kati ya mariage na bino moi ça koyi kozala na ye na famille oui peut-être bazala na babitumba na bango na domaine na mariage azala boye azongisa boye bon ekoyi kozala mais il faut yeba pe que tangu yo ozokende osangisa nzoto na basi ebele libanda basi oyo ozokende osangisa na bango nzoto libanda milimo nini oyo baza nango l'esprit nini oyo basi wana baza nango oyo ezokota kati na yo oyo yo mpe na tour na yo ezokende kokabola yango na mwasi na yo ozokende kokotisa yango na kati ya ndako na yo infidélité eza na baconséquence ebele basi ebele bazo apprendre lelo tozomona mwasi aza na posa apprendre atako aza na plus d'expérience ya bane belé dans les mariages mais une fois que aroyoke loko moko boyoka ke mwasi wana oza toujours na posa apprendre balobi nini to bongisa nini to sala nini bazo sala toujours mais mwasi oyo aza blessé mwasi oyo azo vivre infidélité ya mobali na kati ya ndako annexé na lolenge moko boye oyo okay yango wana omona voir même biso nzamba sali biso grâce toza na basi oyo tozokambama na groupe WhatsApp na biso tozozwa temps ya kosolola tozo apprendre mpe ezopermettre biso je m'excuse oyo ezopermettre biso toyeba mpe tomona baexpérience misusu oyo ezosani ezose passe na kati na bacouple mwasi mosusu akokoloba infidélité ya mobali boye na boye ta mosusu oyebisi en tout cas mama sambela voilà ce qu'on a vu peut partir à maman. En tout cas, maman, faut beaucoup prier. Et là, quand on a na vie, il y a des vie des couples, il y a comportement, à mobile et tout, il faut beaucoup prier. Et à la base, on se souvient, on dirait, on s'est moqué naïe. À un moment, on dirait, prière, oh, yozo ebisa, esa prière, nini, oh, ya ça, parce qu'elle prie et elle continue toujours à prier pour son mari. Bah, maman, il y a prière et prière. Et ça la situation et ça la biloko mususu et comme la rabiso na vie et c'est nga rabiso to matisa dimension à prière na ndenge moko boyeke et ça te que prière ozo sala ya rendre ka grâce avant au lia avant au lala au tsambola et tout. Il y a des prières et des prières. Pourquoi des fois il faut que ça la na bosani kokoloba maloba en fait ma déclaration voilà ko déclarer ko loba babiloko o ezo sala ke elongola ba lien to pe ekata babiloko mususu o ezo combattre yo non pour dire que lo sambo eza eloko eza pilier mobali rosa azo bima sala ke infidélité libanda oye batalala kina nani akusha kina nani nani o alakisa ki nzoto na ye nani o asala ki bo azongisa ki bo alors milimo nini o ekotaki et en dehors de ça papa il faut boye bapeli susu ke malade ezali tangu sikoyo ko na maladie na kati ya ndako na yo il faut que moi si aza atteint na maladie songolo to pe pakala et ozota l'avenir a bana ezala pona yo moko est-ce que ozota l'avenir a bana ozota la bana o boboti donc pour Dieu infidélité ezala ba conséquences ebele ezo mema ba malédiction ezo mema ba esprit mabe o ezo tia ba trouble ba confusion na kati na mabala
Bon vanda ka bolali bolamuki ka bomoni ka ba changement d'humeur, bomoni eloko moko boye compréhension moko boye yeli bino, bozoyi ba bandelité suka te e bandaki wapi, ezalaki nini et komi boye pourquoi tout ça pourquoi parce que eza déjà na porte moko o ye moko chef asaki nini afongolaki. Aposa chef tant oza mobali oza chef na kati na famille oza chef na kati na ndako siko yo tala ke attend que chef mais au fongoli porte moko boye diable osani diable okota facilement pour yo moko si ofongoli porte tokozolobaka te ke tomesana nango ke eza nature non mwasi nyonso asupporta eloko wana te mwasi nyonso asupporta eloko wana te biso tozoteya basi awa femme soyez soumise mwasi zala soumise na mobali na yo mwasi sala boye mais ntango en retour mwasi azomona ke na part ya mobali changement eza te tozoteya awa le pardon dans kati na couple il faut na kati na couple kolimbisaka kolimbisana mais ezala te ke osengi mwasi bolimbisi lelo lobi oki recommencer même bêtise osengi mwasi bolimbisi lelo lobi oki refaire même bêtise osengi mwasi bolimbisi lelo lobi oki osali même chose mutema ngo ya ndenge nini o mutu akobandaka komela ata kuta balobi mwasi foza mutema munene oui mais en tant que être humain il faut weba ke mutu nyonso azalaka peut-être na ba limite na ye mais ekozala malamu na mwasi asani et plutôt na mobali asani ayeba na ko garder être cher o yazana ye na ndako en tant que femme. Infidélité zo fongola ba porte, infidélité zo mema ba malédiction na kati na ba foyer, infidélité zo mema ba trouble ba désordre na kati na foyer. Papa tala kaka tango ozalaki nano avant olingana na mwasi na yo ou bien tango bolingana ki ozalaki na vie nini topé bozalaki na vie nini mais mwasi wana accepta ki yo ndenge wana mais tango okende libanda et puis mwasi wana amoni ona djina propre chemise ya kitoko amoni ona kara bien ozo rouler nango amoni ona téléphone ya cher et tout moi soana osani oya facilement voire même oya komitika pour amoni déjà que awa quand tu bien ezali amoni déjà que moi loko ezali donc awa penza so na zawa donc abonné penza wana po mona pe amo pe botu otangeli e po pe si etango zo tangelo zo pe sa ba jeter malokuta ba tendresse alokuta et likolo nango aya baksanine oh chérie yango wana na lingaka yo bo comprenante bozo amtama elete yango wana na lingaka yo déjà tant mwasi wana zo loba noke c'est pour cela que je t'aime yango wana na lingaka yo donc alinga ko pona mbongo alinga ko pona o pesa kai bolingo ezande ya matériel wana eza ya solo te mais mwasi o ya linga na bolingo solo donc so bozana na zéro donc so bozana na tiers ka mukebo mais ensemble na yebo construire bo bandi pourquoi pas ko rendre mwasi wana heureuse si na point o bo komi nango lelo tina point o bo komi nango lelo est-ce que atandenge mokili ezolo bakeza nature babibali o penda ke lelo babanga nzambe pe basala ke infidélité wana te est-ce que bakufaka poso to lobeza nature amibali mais siko ba oyo basala ngo te bakufa to pe bazokufa bakufaka to pe basaba on se mona ke pour dire que dans la vie il faut aussi qu'on a ba principe moko à vie papa il faut qu'on appelle ba principe à vie il faut qu'on a pe mutu oyo aso réserver nzoto na ye il faut que mutu ayebi valeur en nzoto na yo oloba te ke na sina bali mwasi na tie déjà na ndako ayebi déjà nzoto nanga dans les reins na pesa nanga pourquoi un homme comme toi est responsable un cadre un père de la famille ozaka okeyo okota okitisi okeyo okoti kuno okitisi okeyo okoti kuno okitisi na kati ya libala tala ba ex ya kati ya mariage tala ba ex nyonso wana bamona bolumbu na yo siko yebisanga na nyonso wana soki baza 15 10 8 12 na yebi voire même 30 40 50 boza siko na nyonso wana bamilimo nini o basi wana nyonso baza nango milimo wana nyonso zwa siko foi ba ke milimo wana nyonso ya nango partager ngo na ndako nona mwasi na yo ale tango la moki mwasi a changer humeur mwasi akomi ba nini mususu yo mwasi yo mwasi milimo ka oyo utena ngo libanda yango wana eko sala msala yango wana eko sala msala
Sexe et c'est le diable a utilisé ma casse pour atteindre batu. Pour atteindre. Azo même ba destinée. Azo ba chance. Azo jouer la mo babilo ko ndenge na ndenge. Oh yo